beaucoup, chers amis internautes, pour la confiance que vous avez toujours donnée à cette émission Univers des Stars qui passe sur www.com grâce à Maman, www.congodialogue.com grâce à Maman Francine Ngembe. Nous sommes ici, toujours à Luanda, dans le cadre de cette émission Univers des Stars, à la recherche d'un artiste et comédien qui fait partie, allais-je dire, du groupe Sinark du président Caleb. Yé Atikala Awa, un cadre, il y a Sinark qui est à Luanda, président Caleb Mtatika qui est là. Nansi Bosomo est déjà boué billet, Tingi à Salaba pièce et Bélé dans la Congo Siko à Awa na Luanda pour avant de sa base il y a Sinark L Luanda. Président Tingi, boa tarde. Boa tarde, pai. Bonne santé. Oui, santé. Zakande Oumona, on a Ngoluan Zambé, en tout cas, tout ça bien. Sinark! C'est Laura! Sinark! C'est Laura! Tobeti. Hey! Sinark! C'est Laura! Toujours! Licolo! Amela! Merci, bonne poto, bonne Belgique, bonne Mokili, Mabo sentir que ils ont vraiment groupe Sinark qui a président Caleb, ils ont représenté on a Yemoko président Tingi. Alors président Tingi, vous savez combien de temps on a Luanda? Ouais, pour le moment, Nazo qui est na 9 mois en Akati à Luanda. Ouais. Président Tingi, ouais, qui Yemoko to belé ba terre belé ba artiste comme les belé ba yawa. Aye Yemoko, on a ça 2 mois à Tigali na à Landina ba kwanza Tigali. Na éviter ce que yo ya na groupe Sinark to ya noka Yemoko après na Simo Bengi président Caleb te na ndenge na ngamoko mais na cadre kaka ya mona na yo na ko Tigali na éviter ce que yo ya na nania. Oui, Sinark et Toyaka Bissonyon, tout le monde a dit que Toyaka, délégation Mobimba, président Caleb, Tirbo, vice-président Julien, Jeff Kabangu, Makuba Emile Kaleta, et Ixil, Toyaka Batobeba Belinda, Basuraya, Basara Masiala, Babibish Monante, donc Tozaka Pende équipe, il y a 15 personnes au Toyaka en Luanda, et Zaka Penda, Bongo, Nengi Naïna Luanda, Nazoti Kalapona, groupe Sinark et Luanda. Il fallait écouter depuis 2012, mais moi, par contre-temps, et puis ça quitter, alors, bah, qu'ils attendent auto, qui t'engamokona, natikayo, avec la bénédiction, natiko penda pour, oui, bah, quoi, encadrer groupe Sinark. Donc, vous avez la délégation 15 personnes, on a aimé président Caleb, c'était l'année passée, je crois, yo président Caleb, pour nous, qui aussi, kala, a, pour Kamba, bilenge basi, mibali, wa kitoko, baza, simanabiso, awa, o, bozo, pour travailler na bango. Alors, objectif na yo, on a Luanda, ezanine, des président Caleb, atikao. Au tournera, pièce, artiste, comédien, Luanda, basa, la tourner, pour en autre année, basi, les gars, na TVT, pour ça, objectif na ezanine. Bon, objectif nanga ezabongote. En tout cas, naye pour anasa musala et bandolika na télévision. Ce qui s'est dit, après, mais tout d'abord, on va faire bandolika na télévision. Déjà, bon, on a qui va sport, déjà, bandaki, déjà, il y a Sinark et Luanda. Bientôt, nazaki na moi problème, moi difficulté, mais, gloire à Dieu, déjà, na ranjango. Bientôt, bon, on a pena tout banda, toi, na chaîne, nabiso, opena to bandolika, na air, nabiso, penda. Ils a déjà préparé. Donc, ils a la toute première fois, comme on a, groupe théâtral Moko, il y a Luanda et les canaux télévision en Congo parce que la plupart des artistes et comédiens eux va travailler à Awa, bazan habitude il y a tambola au Kenoko senga bambongo, ba pesi bango ba tourner ba pièce et les karaté, ba omi tambo na ba gikolo eza marché mnene à Luanda côté de ba sele to ba pesa sama ramaonti. Alors président Caleb, où tu tout à l'heure, le bail tout à l'heure là qui est président président Caleb atika kiyo, yo président Tingitingo kamba ba jeune jeune garçon balia. Alors différence entre la condition de travail à Luanda ou à Kinshasa. En tout cas, nako c'était en tout cas différence il y en a. Il y a toujours différence passée. Tout d'abord on a tambola troté. Un artiste il y a bien, il faut être osala. Ko bomba passer ba tu baza na posa non. To tambola et ça donc bien quoi. Bon, différence c'est ça. Donc, différence c'est le bosso moni, artiste comédien awa, bani ko andar muito ne baloba na portier au tambola trop ya to ya pamba. Donc charisme à la penate. Il y a un moment différence c'est le bosso. Deuxième différence au sali entre ba comédien artiste comédien awa na Kinshasa. Différence c'est ça moulai. Passé na Congo ou bien la République démocratique du Congo, bazwa kapenda musala na ye eza yango wana passé langue universitaire eza te que mutumo kabwa bimi na sa tête. Non, il faut passer tout d'abord na bande de l'école aux 8 métiers yango après au bimi au banyo sam remarquez ba présent tout il y a Congo basara musala en tout cas c'est bon hein, par rapport à la présent na bino ya Luanda. Différence yena. OK.
président na bango po biso pe tumele ati. Alors président Caleb président Tingitingi na ozo Caleb président ba Caleb eza groupe Sinac président Tingitingi ba collègue na mususu o bosana ba même boulot bazali wana kotanga ba kombo ba Gabriel na mona bangwawa ba Mira Esa na ebite bozo atan kutana bango boso la tondeni. Po bango on dit c'est comme si ba bango vanda. En tout cas na yebite na saka pe na linga pete okutana batu. En tout cas nazana so lukingo modanga te. Oza kuta occasion de moninga. Oui, na fouillé moi trop na jeu boté tournage zami na tango na bité na ko c'est faut na saisir comme opportunité pour la moira. On bina côté on cosité on na moira te alors yoza awan une fois que ba pièce bossa là pour aussi ça déjà tournage lelo et ba niko le na télévision ozonga otika bana basi bana mbali awa to au banosala OK Kinshasa ozongi susu à Luanda pour travailler quand le président Caleb Atikela. Non, naza awa eza lokwa mission de service. So ba bisina mission ekoki, longwa siko batinda mutu mususu. En tout cas na okene ba otinda mutu. Parce que tout d'abord na ba batinda nga mutu mususu fi suraya putu ayepa yepona ko appuyer nga pona groupe. Mais aza te. Non, azola nena ba démarche pas ça uchoya. A comme stable puis ay banini nini sika ozala c'est pour cela azana biswate. Mais on est ensemble avec lui. Président Tingitingi artiste comédien nini amarkayo. Na monde na Congo tobeta mi masola Congo artiste comédien o manka asa nini o markayo o markanga mon président bienvenue to Kebana Caleb président Caleb Marambo président Caleb na Kinshasa na sur la biso sur www.congodelo.com grâce à email mo konzia ba mama Francine Ngende nga site na rolo mango te po ya mère na ngai ata ba osala ba makopanga na mwana yo. Alors président Tingitingi yandi magana e kaka président na ye Caleb so ba fi de no bana danger ba tsunja tawana on dit ma bango te c'est président Lombe président Bodo siko tolo banini yo oyo aussi ça maloba siko tolo basiko ke bango basala ba trogi takinga tolo babongo yango ndima bango te po bino bana moi ba genre ba cinéma blo vraiment classique. OK, yemo ko lobi yango ce qui otali président Lombe otali président Bordeaux otali V12 otali sans souci au président pour des gestes azo kamba donc veut dire au moins la différence yena parce que na mona pe vide loin ah ouais na ebite so yeka ko bien mususu pe be baba la poto baga ba vide loin bazala pe ba pulu pe bazala kawa oya le menga Luanda wa sa polu ba la ka po ya vrai ba nakini. Donc selon président Tingitingi ba vie de loin ba sai neti ba batama boké ça il faut le dire neti batama boké donc on va ba théâtre classique il y a des mouvements président Lombe président nani Bodo na président Nemo Caleb tout chité déjà pour talaga photo kende pour tourner. Alors mon message particulier au pesa na bateau ba Holanda à travers le monde sur www.congodelo.com grâce à Yemoro Mama Francine Ngende. OK, merci beaucoup les grands journalistes. Na lobby o nga na sa musana nga na sa. Na lobby te ke na beti sola ba bouffante. Yoka. Il y a ba bouffon bazali, ba tu ya théâtre classique bazali. Parce que ça art. To boucler wana abiboy. Ba tu musu ba bouffon. Ba bouffon to ba sai ba vie de main. Donc tout le bango pena pour la vérité bato ba sala théâtre classique et ça va président Lombe ba président Caleb qui est en tali peloko na ye au monde pe moi tous les ali trop c'est que ça bato ya pe mafonga et ça ba message particulier na bato ba Holanda à travers le monde. Merci beaucoup na PC Grevi Fouti la matita liebo Adolphe Tilamwina ou Azunga Mikolo. C'est message particulier na bangi ya na sima mon message particulier. Parce que monsieur comme na pour maman Francine Ngende pour la Belgique. Merci maman Francine Ngende place Holanda. Bah merci beaucoup Bambo Tebele bon. Na lobika toujours ça film na biso déjà to komi na suka ya film to bimisango Rose dans les noirs. Kalaming te besoin sur les marchés des disques bon moni bilonga kitoko ezawa donc tu es en plein tournage bah tellement na mona te ba kanyinga donc message na ngana pesa bo somba ba CD bo la na bozwa et donc ça éducatif. Les éducatifs donc na banda kuna bino bozwa bo comprendre que masolo ndenge ça. Mais yo tshebo ba CD tout à l'heure là mo so ba somba Steven ba somba Selendene le kana te vote ki pe ba CD to ndende Luanda la. Bon, eza
parce que ngala bando sa affiche na bando cha bakombo te ote a jambo ka don so komi ba affiche ne fo cha bakombo mais na boy na na cha souté donc na sa la pena ndingi ngaka vision ezwe la ngandi na sa soki pona bana nde ba olela on président wezela ka so bimisi fa ba CDP za ngapa na za na penza ele kaka na TV en tout cas côté ka CD en tout cas surtout ni bato kikolo shikwanza en tout cas ba mona ngana onte chikongolaise ba mona ngana onte po artiste comédie ya Luanda baza ba champion na oteka ba CD na ebite soki babanga ka TV tonene na ebite un artiste asali pene loro na ye patambola na mamoi makasi ya Luanda teka ka ba CD. En tout cas félicitations à président Caleb po ngai moko nazo ko assister na ba séance ma répétition ba séance répétitive na bango o ba osala donc ba osaba to liboso o ba ko lexa théâtre awa na partie à Londres les Canada chaîne à Congo. Alors la mode d'être aussi na biso na habité sur représenter na habité sur représenter ba actrice na acteur wana mbangwa. OK, merci beaucoup. Non ninga micro tambola mutu tanga ka kombo na yo. Na kombo na mama Marie Mabala, na kombo na mama Rachel Toubaran, na za na kata groupe Sinar. Na kombo na Chimel Lumière na jouer pena awa confus. Na kombo na ngai mama vule mena jouer na kombo belle propre bomo na baselende na jouer babi na snap basak kano baza. Ngai comme na ngai j'ai Claude Mbe a le joueur papa Soso. Muito obrigado. Sou Santiago, filho do SINAC, o grupo SINAC de Luanda. Gosto muito, eu os amo. Tchau. Na kombo na ngai Jedi ya Lulelo na jouer na groupe Sinak, acteur na kacha groupe Sinak. Kombo na ngai Franchinelle Morango, bomo na kana film wana. Ya, como na ngai americano. Na kombo na Nadine jouer na rôle na kombo ya Kitalata dans Sinak Tokos dans Arma Solo dans Likolo toujours. Chamo-me Promessa, faço teatro no grupo SINAC do presidente Caleb. Sou Joyce Laranjia, que toco na grupo SINAC, célula toujours, président Caleb. Silendrick Mushembula, na kata SINAC ya Luanda, Timintimi Likolo Kaka. C'est moi qui l'a dit Gata Matisse, je suis en Fali. Wana photo. Vina ngai Caleb Ngote Disigaza na président na Timiti. Ouais. Merci beaucoup président Timiti. À travers le monde, les 3 points grâce à mon boss, Maman Francine Ngembe. Merci à président Caleb pour l'opportunité à Kessingai. Pour la gagne à Kessimbo de Ghana, Maman Francine Ngembe. Batangola Beza, Nanuka Lukaka, Naboa Racine. Ni bata photo moi le baba sida Ouais, mbote kaka pa bena pa bokin amonilema musolo kizika ata mai ezo nyingisa mais cellulaire Batalon le batilika la boîte président Carlos Mbula voilà la boîte président Carlos Mbula ya maman Carlos Mbula la boîte qui est grave donc la boîte qui est personne la boîte qui est président Carlos Sécurité président Schengen la boîte qui empereur Mouloko ba bureau ya président Lijabi ba tout ça na bango na ko santé libre sterling tout passe la boîte qualité ba bureau président Carlos Mbula ya mère Aline donc motema maman bofungu maman Francine maman yango donc on se va vidéo pene belé zo kota déjà bon prochainement tout à la peau maman ba OK